Fanny, tape to kutani. Obi semaine passée na kutana na mwana awakana nzela oyo kaka. Ozo lukanga. Ni nyango mama problème. Nzamba zo mona ngalai. Na ibse mwana ne te sent pas mal. Bana poto vraiment sensible. Il est ni vraiment na yebisa qui est vraiment te ngana mituna ka question po ni nazaki invité na fête te ya Fanny koloba boite loba ka ke bo invité ki ngate parce que bo nazaki nanga na liste te mais so ekomi ke makambo auto invité ki te parce que yo loba ki maman ele oni batu ba loba te ça veut dire qu'alors na loba qui vraiment ma cassité parce que batonga na mona ki na salle le quoi bango ba loba qui plus que les kanga ya onde ce que bo beng sa bango po ke su que ça bango motema na salle. Mais oui, parce que, maman, moi na kutani na garçon ana. Biso sto monika garçon balox mi la ibongo. Monos na quartier alo baki. To yebaki ba intention na ina mona te, to zo cha moi doute. Mais, moto so lo baki o garçon honnêtement bizarre. Mais, à surprendre biso abali mona. Et c'est moi mutu nyonso. Tiko ma beni ninga na lo baki wana. Et litabisi ninga na baki saki koleka ba o mususu ba lo baki. C'est quoi parce que nous nous savons que songi songi tu invité que na fête parce que ça songi mais maman si bonimbo ça la fête sans que bateau balobe ma bena kacha salle on ne fait pas beau ça la fête on fait beau vendre nda ko no bo mela parce que biso ba congolais so ça di fête ba o balobe ma bena o bazaka wana wana pe na lobby oui parce que na compte maté et c'est là da parce que nazaki na invité te yebisanga ta kende mo na lobaki ba place ezaki te sikoyo bande yebisanga parce que na lobaki. Et là, on y balobela ngote maman. Non, on lui m'a bé, hein. On lui m'a bé, attends à l'obé bongo. Ni atako bengate. Hein, pas ni ataka siko bengate, que bisanga o bicho, le baki boto se pela na ngote. Voilà. To bongi ça avant fête ya. Mais bino bokangeli na motema, ti fête le ki ale bolobika to ko invité. Te sona l'obé m'a bé, fallait bo benga pour na singa pardon. Oui. Na singi peka pardon na ebete ke zaki bongo na loba pe kanete mbatino sope ba lobaki na ebete ke yo zwa ki ma benet na lobela ki mabe ya beau fils na yo limbisa mais na kamwe vraiment pour ezaka parce que na loba ka likambo ndi bo poni vraiment ko inviter ngate. OK kimi na nzambe ka kezala mama tozaka bana nzambe. OK mama na kutu azaki wana azolela na kati ya sala fete wana yene muta